c'est la famille, j'espère que vous allez bien car chez nous tout va bien avec Jésus-Christ. Bandeko nzamba za lokumu oya pesi ngana opema accorder biso encore grâce to kupta na moment oyo eza abino bongo mère de jumeaux à télévision ndeka boyebi koyoka to kota la mère de jumeaux ezaka bongo libaku malamu. Ah oui, nzamba pesi libaku malamu ndeko profiter l'année mission tina suka ko comprendre pe et ko apporter na sur ata eloko moya mukie na vie na yo. Bandeko lito lobela bongo likama ndeko na biso oyo ningisi penza toile ndeko na biso bongo Petit Fally. Ndeka toyebi Petit Fally aza moto ya imitaka to moto toko ba moto a imitaka bongo artiste na biso ya mboka, artiste ya monene oyo boyebi na komba Fally Ipupa e bongo ndeko na biso Petit Fally to mona ndenga imitaka ye ayemba banzembo ne pe ami pesi kombo Petit Fally ya bina yata Fally ya mukie. Donc à Monique Fally na aza grand ye aza mukie aza ko imiter a oyemba banzembo na ye. Mais to totala biso to yoka de mona mobalo esika ni ya banda to mona ngo netka blague ta ko mona oyo osala ba musique na ye asalaka a souhaiter Happy birthday to you ayemba ngona ndenge na ye eningisa toile ba video na ngo etambola nde mona zo yemba zo ko souhaiter ndeko chanter Happy birthday to you mais na lo lenge na ye moko boye. Donc oyo eningisa ka pétoile et moi que azoyemba ngo sans complexe sonité le côté eningisa yo to ko intéressé. Mwana waza nani auti wapi mwana waza nani susu pe poussa ki bato ba découvrir mwana o non ti abino mo extrait to landa mwana o nano ba début na ye ninga ba de koyemba yemba na ye total ile susu e bongo to continuer. Bonne bilimo yeleo bilima le to yeleo bonne bilimo yeleo bilima le to yeleo bonne afalo yeleo ya Fally ozawapo yeleo tobone mobuto yeleo oka okila manejo yeleo onoki pa fosto yeleo la mama Monique yeleo ya bisengo ya leo bisengo na bisengo ya yo bisengo na bisengo saki bokoloka oya rebele kama kamoko kimateo Lukalika boko kimate, yolukia boko kimate. Okay. Yolukia marako. Ayali kagana yo. Yolukia marako kimate. Kamagada buba ko kimate. Kamagada mate maduba ko kimate. Kamagada eto ko kimate. Kamagada nazako kimate. Kamagada di de bana ya tuyo. Kamagada de bakeko kimate. Mokila mameze mubala na katape papa na makosise ya balake eli moyo eli moyo tabana bilima motemela ko botema sanduke yala kisangane ba pesha gamizo tako has ndeko tomoni wana mwana biso leki na biso ndeko na biso Petit Fally ndenga zoyemba vraiment mwana oyo aza mwana moko vraiment ndina benga encourager l'autorité morale ba encourager bandeko même qu'il était ya biso loba que la vie appartient au courageux. Même Bible le reconnaît en moi. La bapongi. C'est la pauvreté me te ko atteindre yo. Et muto ala moratongo. Aibini na ko sala. Aibini ba projet nyaza na oni na ko kokisa na journée na ye. Bande ko langa muto modèle wana nzamba zanga te ko pambola ye. Moi na biso auto moni bongo Petit Fally. Les courageux. Tolanda liso na ye esika uta na boende kuna auta na vie. Bande na laki mo muke vie a mwana oyo te. Nzamba malamba ndeko nanga toko ko lobalelo nyos toko lobalelo toko critiquer to lobi ke non ba nzemba mokili ba foli me nzemba mokili mona mais tout à l'heure mona esika ni awuti tout à l'heure mona esika ni awuti bandeko nangai mona o mama na ye aza personne avec handicap mona oyo tobika bamboka na biso bato ba personne avec handicap ba ba délaissé ba na vie mo ya pasi et surtout ba la capitale te mais ba sa bona na kata mboka tobika mboka na biso etambolaka
Mais moi, on a kata boende. Maman na personne avec handicap. Atambola kapena na ma bolongo. Oya kotambola na sewana. Mono a longé mboka na iska longé na a fraude de masu ya tambola. Si eko kita na Kinshasa. Na vie a pasi. Ya kola na balabala. Ya ko senga ba mbongo. Na vie moko bande kolanga. Mono out na vie a pasi. Ndeko na osenga na votre continuer. Et mes vidéos. Ndeko na pe na pesi merci na bandeko nyon surtout baza ko s'abonner na pesi bino penza merci nzambe la pambola bino ndeka na ba toujours que chaîne na biso na problème na ne bongité et kana problème ya bon ki bato mususu tiolo ba oza su ba notification te chaîne biso biso ça la ekepe su mulaiste parce que po ezana problème. Mais merci na bino oboyaka toujours so monika notification koti boyo kotala ni mère de jumeau za koloba boyo kotala ni ndeko geti samba za koloba na pesi bino merci vraiment pour na soutien na bino merci beaucoup pour na ba j'aime ainsi que ba abonnement na bino vraiment et pesa biso makasi malgré le problème to yibaka que il faut to continuer nzambelo akanisi la bino yango ndeko nga aimer vidéo partager pour que batum suba aussi batala l'émission c'est aussi partage na bino et ça vraiment très important pour partager et ko sunga biso makasi bandeko nanga nzambe alola pina akozanga te ko pambola bino bandeko ni lo rapona mwana biso Petit Fally aye na mboka Kinshasa on peut dire que est facilité vipe ya mboka na biso nyonso te koma difficile bandeko nanga luke sika kolala luke loko kolia atiki baboti mona aza mwana mukie. Je ne pense pas que mwana Petit Fally atteint 30 ans, je ne pense pas. Naibi âge n'a été, mais je ne pense pas. Moi, à moi, à cause de moins de 30 ans. Mon a bundi na vie nae. Abandi ko yemba bandi ba Fally za ko yemba ba courage na ye e ko sala ti ba ko kuta na Fally Ipupa. Ba kuta na Fally Ipupa mona oyo abibenga Petit Fally to mona a continuer ko yemba bandi ba Fally. Tout le monde a continué, bato ko s'intéresser na ye, bato ko tseka, mais tikalika na comment on a Fally Ipupa. Il pone Fally Ipupa idole na ye. Mutu ya lingaka, mutu après ça pas assez peut-être Fally Ipupa ngo apostenga, tant Fally Ipupa a posté. A luki ndeni a kota en contact na Fally Ipupa ngo. Tant en contact na Fally Ipupa, to mona ka ba image, to mona ba rep Fally azalaka, makamba Fally azalaka, mona oyo azalaki azaka toujours wana pona ko parler sur Fally, aza toujours wana pona ko côté cette talent na ye akoemba lonze ma Fally mo pe ay monzembo na ye mo pe ay mo pa kotisi de aussi ndenge aussi ayembaka bandeko eloko penza ya mutuya et atirenga makasi et pas mwana oyo le respect bandeko mwana oyo te yango balobaka kaka via mutu nzambe mutayeba yango leto wibi bana oyo na mboka na biso o bavanda ba balabala ba phaseur te bango to ba kuluna combien bazaka impoli. Combien bazaka impoli ba phaseur wana bana légèreté na langage balobaka n'importe quoi bazelaka te ke mutu ayebisa bango mutu alobela bango pona bango ba après à n'importe quoi ba après à finga bat ba après à manquer ba de respect. Mais moi na Petit Fally malgré ayebi ke idole na Fally Ipupa tout le temps batu ba finga kae bandeko to landaka Lina 21e siècle ose la chrétienne to chrétienté makambo le kana communauté tozo yeba surtout to ça la chronique bandeko langa to ko tala partout na TikTok to ba TikTok na YouTube na Facebook combien Fally Ipupa est critiqué ndi ba kaka manga soko eza ya kotela munso akopo abambango libanga ndenge aussi comment la vie ya Fally to mona combien Fally asa critiqué combien Fally asa humilié akosa le loko boy mbala moko ba yona pour ko critiquer ye pour na ko finga ye pour na ko loma be sur ye et moi na opa monaka parce que asa na page na ye ndeko ngana découvrir page à moi na hier Petit Fally na moni page na hier page Facebook na ye na bien ah bon asa na ba abonné belé il est suivi. Puis na teli mono ba rencontre za ko sala na bi non nzamba zaka bien bandeko nanga ah oui nzamba za bien Petit Fally ayebi ke idole na ye muto ya lingaka muto azo bimisa ye koleka ba finga ke butu moy et moi na oyo malgré aleka aussi ba peut-être la télévision ba chaîne YouTube azo leka na ba TikTok mais il to mone sika mono te a fingi batu pour que ba finga ka idole nanga nga pa aussi fona finga bango
Totika komona mono jamais na ba insulte. Te bandi ko. Non 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 non. Malgré mwana oyo, ako na balabala. Éducation de la rue, mais mwana oyo azana respect. Azana politesse. Aibi ke ngambo mususu, aibi ke ndi to zaboye. Les gens qui sont warrior na ba gaulois. Mais jamais to mona oyo leka afinga faire rigola parce que azamu konza ba gaulois. Jamais to mona oyo afinga ba gaulois pour afinga rafali poupa. Jamais. Mona oyo un exemple à suivre. Yango yo siko ndekolanga yo o mwana ndako. Ozana ba parents o ba koliso na ndako na bino, ozana ba parents, ozana tata na bino, ozana mama na bino, ozana ba ya na bino, ozana okendaka classe. Mono atangi ba classe pédate, mono atangi te. Mais yo kindaka classe. Tant muso ba diplôme, tant muso ba gradué, tant muso oza fait ce qui licencié. Mais tellement ben jure, le col yo lingaka ceux qui gaulois, faut finga fali na ba forme nyonso. Posaka gaulois. Le col yo ceux qui warrior, faut finga ceux qui faire na ba forme nyonso. Pour oza warrior. Le col yo za mutu oza Abakouk. Faut finga nani ceux qui famille bota nani belle fille ba forme nyonso. Pour oza Abakouk. Yo oza ceux qui famille libota. Faut finga si la tina so bilamba na ye poni oza ka famille libota. Oza muta belle vie. Mais tout le monde peut ok dans l'église. Ok dans l'église, au tangi ba classe, au vendre aux éducation ba parents. Mais tala mona mobali oyo petit fali. Atanga loko la yote, akende classe loko la yote. Église, tant musu akenda ko ka tant musu loko la yote. Tant musu ko a jeune akate tant musu. Tant musu jeune ka tant musu ya nzalozi loko ko lete. Mais tant musu ta jeune pas jeune prier tant musu asala ngote. Mais yo au jeune aka bah 30 jours, bah 40 jours, bah 21 jours, bah 14 jours. Mais ceux qui va toucher kaka yo moto lingaka artiste na o lingaka. Tela combien o yaka na mafinga. Tela combien o yaka na mafinga. Ata sonité. On peut ko finga parce que va toucher artiste non. Mais si on va toucher artiste non parce qu'à yebana. Parce qu'à yebana, yo bande auto de ba distraction mon sous-soir. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Ah oui, bande konanga. To mona to linga te bande konanga. Fali poupa. Non to mona fali poupa aiko finga mutute. Ah oui. To mona combien aussi papa na biso Koffi Olomide. Atia ba pique pas mona oh mais mon ko pas ndeko biso fali. To mona sika mote fali aya a finga Koffi Olomide. To mona combien ba musicien ba longo pas mon kondi boye. A longo c'est pas ko finga e. To mona yango. To mona même faire gola. Alongwa pas et pas wera son asa nzembo vieux jaloux abe muntu elonga ya wera son a tena clip wana ya ngonde mafinga mais fallait atiko sala ngota ndenge muntu mo aussi mona oyo loka fali ata ba invité de mission jamais afinga ka ofere afinga kingandi afinga ba golo asala ngote mais aza mona balabala bandeko ete ote bandeko nzamba sala kana nzela bato ah oui tobosa na eloko te nzambe mokeli alikona se hein asala kana nzela bato ah oui tokolo yokoloba ke oui mère des jumeaux yom to sambelaka siko kuna makambo ya musique mokili ozolobela ngo makambo ya petit fali et tout on a ndenge to marche na communauté na biso bandeko nanga oui musique mokili petit fali poupa miso tona baza bon ba créature o nzamba kiana se baba ndeko na biso yo o sambela ka lo mona ba lo ka ba adversaire na yo sambela ke ba yeba nzambe et à part ça bande to bosa na te nzambe mokila likona se asala kana nzela bato soki nzambe na kibo nzambe na ye alinga kike mwana o petit fali apambo matolelo azo esengo na nzela mizika mokili ngana tozo ba nani poto pekisa ilokwana. Lelo mwana o petit fali to boyi teke poto za nango paradis te mingi ba poto tam su na epe poto vibe ko bebe na poto awa na kongo zaka na e bien to mwana ba mususu na kongo na biso zaka bien ndomela diamba te loko te akoko finite na poto ko finite ko mela be diamba moi pe ko ba prison mais on a kongo même caché ba ça ko tango te to mona aussi et arrivé aussi to ko longola ngote mais za bato mususu bande ko na ngai OK poto aussi mimi bongo sengo na vie OK ne pe akomi encore plus responsable akomi ko mo sungi pe ali boto pe Moïse ali boto akomi Joseph ali boto na ye pas comme il kana poto pour les autres sala zo luka mbongo c'est venu en ordre akomi ko sunga li boto na ye pas comment kana poto
Yango bande ton to sa ba critique to lobe makam bande to sa ka pe attention. To généraliser ka nyoso tout te bande kolanga. Ce qui le petit fali nzamba lié ka nzela fali pour parler lo ki tam sous lo ba porte musu fonga me na vie. Biso banani poto to ka ba porte to linga ngote biso banani. Pourquoi tu connais l'église? Pourquoi tu sambelaka? Déjà mona on ba qualité azana ngo déjà mona oyo. Aibi ma fingate. Aibi zia salité malgré que vous na bala. Mona boye. Libonde na yo kenzabe sunga mona oyo penda azana nzambe na ndenga nodo. Eko sunga makasi au lieu que eko critiquer. Au lieu maman eko tina sac moko ya ki mu pagano pas a binda bandia mokili to ayemba bandia mokili. Pour déjà sur le plan de valeur mona oyo azana ngo. Ana ba valeur to musu yo to kena église ozana ngo te. Mais mona bala azana ngo. To mona mona ona pas ya Frank Stemai. Avec monsieur banda atiki ba asambela. To mona on de sambela ki. Ta musu de ko sambela lokola yo te ndenge yo sambela ka. Mais asambela ki ayebi nzambe a okumisa toujours nzambe. Banda makaba viser e banda e bima. Mona o fa petit fali a okumisa toujours nzambe na ye. Abaka nzambe merci. Ngai nani. Nzambe merci. Merci bien fali poupa. Parce que nga Marco aussi c'était ndeko soki ya nana ba fanate atianga parce que nzambe asali opportunité o ne ba pesa opportunité o amona o il reconnaît que vie na ezaka ngolu aye bango so ni mona o maloba ne soko landi o comprendre que mwana o azo reconnaître que vie na ezaka ngolu vie na ezaka nzambe azo yemba ne azo bina na ye mais vie na ezaka nzambe so landi ba interview nyonso mwana o donc ça comme nzambe te. Et to monie li susu ezana nenga aventure te ake pa ya Francita o aye po asambela ye pa sambela pe mwasi na ye na mwasi atiki copine ne zata na zemi atiki copine na ye aye ko commencer na nzambe donc en lui il est reconnaissant et dit que vie na sans nzambe mobulu. Donc mon boulot il y a slogan de yo commissaire mais à comprendre que vie na sans mobulu parce que a mona nyonso ala na balabala asenga asufra mais le nzambe na nzela ka ya mutu na mutu kwanza ya mupagano te nzambe aseli na nzela mutu akoma na mikila poto yo zali ndeko bibi prier les uns pour les autres soko linge ko akoma lelo mo Christ lokola yo tu as aussi une mission yo prier pour la mona oyo akoma mo Christ lokola yo au lieu ko critiquer au lieu ko minimiser ko la kiseyo no binzambe ko lekaye. Mais ça me le ponaye et puis aussi e banzambe ko lekayo ezala malamu minde kolanga yango ndeko yoka soni ko finga ka batu yoka soni nitaki ndeko na biso era lobi ce qui fallait lelo a omi mabatu na poto donc il existe que a separa ndi ba fingila ka e batu poto moni aussi eto yebi ezana bato yo o ba okepe poto e puis ma finga baza. Le cas va chroniqueur ba ok puis poto musu pour ma finga baza mais tout dans la liste ya bato yo oyo ba chroniqueur o ba okende malgré que liste ngo na no yebanité mais tebi que ça na bato ba okende le cas ba mombaya a okende mombaya finga moto te ba le cas ba valdi tambwe ba okende poto ba finga bato te le cas ba aidor a finga moto te et ça bato musu ba finga raté o ba tonton bev ba okende ba finga ba tout mais to yi bato nini aussi fallait azo komima o pays que ba finga ka mais fallait à se dédonner comment comment fallait dedans à se donner habitué pour na liste ba chroniqueur yete mtasala kiamo donc côté na ami longoli à se dédonner nango parce qu'il dit que eza soni qui est vraiment encore grand le quoi fallait oyo lelo azana renommé international à promouvoir ma finga mais dès que baloba na famille bato mususu ba mal nécessaire. Attends, ba mal nécessaire, wana toko telemelaka ma finga bande konanga. Le cas ba Lexi Wechi, ba mal nécessaire. Mais toko telemelaka to ba que non, ça m'a bibo déborda trop. Le cas ba Jaël chaud, ba mal nécessaire, ba déborder trop. Et c'est le recommettre ma beau côté. Ose la warrior parce que asa Alexis, parce que ça Jaël, en finga batu. Non. Et c'est le remettre la ma beau côté. Ba le cas ceux qui n'a ni manique. Super ok des potes yebité manique de John ba bato mettre ma beau côté parce que bazo na ma finga ezi lengité mais bien ouais ko sala na bato oyo ba yaka na ba argument le cas ba mombaya le cas tonton bev bato ba na ba argument a aussi les missions na ye a fingi mututé ma yaka na ba argument na ye le cas ba petit fali oyo mona oyo petit fali mandeko to moni combien poto ya mona oyo et sepeli si mokili
Batu ba sepe na moni ba commenter muso abaki na za gaulois mais na sepe ne mona ke poto ki respect na ye foutie bande konanga ki politesse na ye foutie et au delà de tout courage na ye et fouti mwana oyo azana courage makasi yo siko ozana ba ambition okana kende ezana en tout cas il faut na koma boy lobi faut na koma boy mais ozana ka devant ton téléphone pour le côté de mission pour ne finir à bateau tu ne veux pas changer dans ta vie au lieu que ça des forts mon côté ozana na téléphone ba ninga musuba osala ba commerce kaka na téléphone oyo simba kawana osala ba commerce kaka na téléphone mutu musuba azana poto faut même na poto ali ka mbonga social ali ko sa musala te ata te ke retraite aussi il faut abonga retraite ne ya mona ngote yeka social avant na kana social ya ka mbonga social les restes attendent aye azana ka pour ko finir la mission à côté TikTok à ko finir ko soigner les artistes aye na Facebook à soigner aye na YouTube à soigner pour na la vie c'est comme ça mais après na ngoto on vit au simba te ba mso ba simbi akayi mutu bandoki ba wana ba takisi ba simba kisi non ba courageux dinim do ozoza courageux te dinim do courageux te Mona o ataki courage na marche bande konanga. Nte na page Facebook mono comment a coûté na bato minene. Ayebi français te. Petit fallait ayebi koloba français te. Maintenant comment mona o azana courage. Yo coûté na bato ba singila. Artiste et musicien au français singila. Alors petit fallait la moni ba coûté na mona o. Na moni mongo sidi ke diabate. C'est-à-dire que diabate a coûté une mona oh. Ah yembela c'est français malonga ezate. Mais courage na ye kaka. Ayebi ke na coûté na mutu yo na mbango akeko coûté na mutu kingandi. Mutu yingana akeko coûté na français ka ko luka wana. Mais a coûté na bango, a soni na bango, a sekisi bango. Tant tu bato na maman ko sekam, tant tu moi eloko pe ba pesi. Ah ça peut vinae. Na courage ne kaka. À moi ça les improvisation un moment comme en français quand yuya alors sur mutu na sepi la seki tant monsieur loko pas pesi mona wana et la vie continue pour notre frère Petit Fally na moni mona o asali ba yembi na ndiko na biso o lumino donc mona o pona ye ayebi ke pona ye montagne zate Nika Bible qui est-tu grande montagne devant Jésus, tu seras aplani. Pour naïe moi on a attends on a vision wana. Pour naïe montagne il a toujours aplani. Français to français te y pour naïe montagne on est aplani. Attends la raté ko naïbi français te na lo banini non ça y pour naïe Sonia Longoli. Sonia Longoli. Français ou pas montagne yo ngana na ko aplani ka on leka. Et si ka on a kokota. Et si ka on a okende. Et si ka on a kokoma. Bandeko. Yo siko autant na ozu kaka. Au lieu de Fally, ame bangulu, a petit bangulu. Et puis moi on va le dire Petit Fally. Moi oh Petit Fally. Bandeko langa. Comment cause la ngulu ya Fally? A cause la ngulu na sens ni. A Petit Fally ni. Ata $50 on peut ça Fally mono azana. Ata $50. Yo peut ça Fally mono azanango. Laissez-moi parenthèse mon muki bande kolanga. Fally pupa nito moni la mwa mobali o azamuta lo lendo Fally pupa. A muta fier. Pe aebe sikani na komi. Ya wana communauté na biso finga batuka na soni za ya solo. Mais na semi tema bobobi ke Fally pupa pour la communauté na biso congolaise na musique autobia musique à mokili. Mais c'est maintenant cet homme Fally pupa. Na musique à mokili maintenant ezaye. Ce que modèle moi mobali o ami lingaka. Le modèle Fally pupa ami linga. Puis modèle ai a mati sa musique na ye. On mataka se ko mata. Lilo a ko tia carrière na ye, a ko baby sango, a ko nyetango mbeta. Lelo yo na ko mbangulu na poto. Bo kwango. A ko tia carrière ni mbeta ko baby sango mbangulu na poto. Pe a filmer ango. N'attends qu'un artiste na biso oh baba 100 personnes à poto 200 personnes na poto. Tant qu'apé to boite YouTube et ça ka ndenge za lelo boite. Mais baba na yebe mission. Pour nité ba sala émission bien si to mami il est là hôtel la combien non mais 100 personnes à poto ba sala ngote. Pour mingi baby ke bato ba ko memana bato ba pesa ba mbongo pour que ba na poto. Mais ce n'est pas le cas pour Fally. Fally veille sur sa musique. Ah oui ko risquer te bande konanga.
azwa vie na ye atiango azwa carrière na ye atiango na la place publique bo sakanela yango na sens que amia bangulu yango na baka butu we ki fanatisme na kanga na parenthèse yo to ba butu we ke tango to ba fanatique abatu c'est quand Nzambe apesa ko toujours mayele malgré supporter amutu okumisa amutu mo songolo pakala o supporter amutu mo songolo pakala ndeko langa singa toujours Nzambe atia mayele na mutu mayele fo ezala na mutu toti osala ba ki fanatisme ka exanga tina kaka fuka na fanatique ke fuka kana loba fuka kana non mutu fo sala mutu mayele fo ezala yango petit fali atei biso mofingi yo mtu ratena oka téléphone ezaka prendre ko fingira ba réseaux sociaux teyama mona o petit fali ateya yo teyama teyama penza ko teyama mafingi futi mwana oyo e futi ete mafinga te mte futi mwana oyo bolimbisi na sai lapsus mafinga te mte futi ye respect na ye courage na ye nde e futi mwana oyo ndeko ozo obligé de so les missions oyo ko chrétien muto yo mutanga mo mususu non to mona oko leka be mission peut pas sinza capage to mona oko leka mission pas Frank Stemai to mona jamais a finga ferigola jamais atie ko finga ferigola jamais siko yo na ngamba ferigola musono ko finga afali po ani yo oza gauloise musono ko finga afali pourquoi tout exemple mwana oko zot exemple mwana oyo que courage na ye et fouti yo sikoto msumo fingi munene numéro 00 ata braza oyo frigo la memote ata ki centre ka pamba frigo la memote mais on sala ka butube musa ko finga mais ye mwana oyo respect na ye et fouti courage na ye et fouti bandeko to sosola to zope mayele bandeko to bosa ante bongo Zikomo award bandeko langa to ko voter bongo si la bisalu to voter bongo film la bisalu c'est trop tard peut to voter bongo Michou Mbembele ezaki abino mère de jumeaux Actu Télévision ndeko la sengi na yo o aimer partager ndeko bongisa bizaleli longo na mafinga na munoko na yo Nzambe apambolaka ba oyo babanga kaye. Ah oui, que Dieu vous bénisse, bye bye.